Na sali nzembo mona olinga bokutanga na event na rien. Yemba ona. Nanga mingi mazombe bala komilanga. Bayo papi matala tala. Bayo papi matala tala. On est tozana émission moko oyo leka tournament et lilingo ngazana orchestre na yo. Beza na tamoko a destin que non a sa soupa na yote. Asala pe ba émission akenda chantage biloba loba. Si pas pour la première na on a soutenir tout ça. On est autant on va attendre orchestre na mini leka. Moi je demande des zina passer comme après ça bengai. Alors il a un passeport là. Makati. Nana passeport. Non banane. Ça cher ba musique. On a émission de que mutu souffre à cadrer. Musicien mingi ba viara mbo. Ba viara pena busala. Mon disque lo pesa rat na bia moi. Ngana on laksa yo. Atanga na zate lobo swangu. Yozo wele la ka o wane sawana. Ayima ba danger ba biso ba voix lokola ne voix ne de pasuka. Fallait pas tamba. Vena nga kitambo Suzuki. Mais bon kokana falite. Akokana falite. La comparaison n'est pas raison. Sina yo moko ye jokoko simbete WhatsApp. Ewo kalokola jika inspiration. Yo moko soyo tio kutala pe na ba obandi na yo fondemo na bandi ba obetango bato ba obinango ba oyemango soyo kande ba yembela ngo ba baby sa ngemuta alila ka ba kufa obende donc ayemba alo yemba magame bela alo mona la pe ko na mongo te ebi so alela kanini nzele oize Bayiba banzembo bongo bazwa nini ye na bavua na yango ezoka voix cassée. Pourquoi pas ya awa bana non baza ba musicien ya interprétation dazo sala o mutu asali il pas audité yo kasimane na vandi be fondé caché na ngana bango ezandenge fallait que l'autre ne polo lemba mais mutu aluka kasoma polo wana ka fondé ça déjà star ada makambo tout boya ba réalité te René Natifani ba image ko yana mpesa ba image là on peut fubo mimanga j'ai mis d'or bino boye na ngona ba makamna biso bo filmer biso na événement bo posta bo la sango ba bino be bena si singane na moni plateau yo j'espère que dans tous les musiciens basala ka effort ya recréer ça on dit ma boye ça pour nous ça va dire mutema passer ou bien pour encourager ba na encourager ka bango ya ko dinsa so okay non non okay de moni na vande bo so na bibi na lolo ngwa tina ko mosito okabela mbo ikoyo ya ikokingana yo l'opéra zo beta musique so na matabela na madesu na fufu na lia la punja pa kula l'opéra ça niveau na ngoche makambo l'opéra ça musicien c'était danseur l'opéra bina bana na sali comparaison yo sur la solo na mayo poti mutabina kaza comme même na qualité ba musicien bote bande ko balandi émission na bino to kundala bosolo ezali émission oyo ezalaka enregistré na mboka Angola na capitale Luanda to kundala bosolo ezali émission oyo to ponaki yango elongo na papa de Nzinga pona ko sepelisa baimboka oyo bazali na kati ya Angola pe baimboka oyo bazali libanda ya Angola na Belgique na Allemagne na France na États-Unis Canada Espagne monde mobimba ko basepelaka koyeba pe aba na Angola makambu elekaka ndenge nini banani wabriyaka na kati ya mboka Angola banani oyo bazali ba hero pe na kati ya Angola banani basala musala ba kitoko na kati ya Angola tala tila toponaki jemdo Evan na Angola awa wapo elakisa pe batala ya ba pe batala ya ba artiste musicien ba artiste comédien ba artiste peintre ba nyonso bazali na batala na bango basali na nzambe ba pasteur bino nyonso bazali batala na bino nde toponaki jemdo pona hotel sabatu
nini oyo ezali koleka na mboka Angola pe nini oyo bato bazali kotalisa na kati ya ba evre na bango bazali kosala. Lelo nasepelaki koyembela bino moko ya star kati na mboka na biso Angola. Vraiment nasepelaki koyemba ye vraiment natindaki convite epa na ye. Merci quand même que non ndenge asila kondima ke non aya na plateau biso je dois kotosola makambo oyo pe bayimboka oyo balandaka biso balandaka misiki ya solo bayeba nini oyo tokolobela na nsima caméra rapidement nazali na ingénieur Don Bernardo balobi double responsable pe na régie nazali na ingénieur Rigen Penge balobi mesi na biso ya jembe oyo wana ata équipe eza kopola 2-0 na quelques minutes à côté dédi ingénieur Don Bernardo baya biso bazali na presse ya koyeba vraiment nani ya na mbeli bango na plateau se bozali même langage na ngai basi la pomona ye et topesi ye bon dia boa tarde bonne noite ça n'est pas hier nous avons dans la vie sur l'idée bon dia bonne tarde bonne nuit bonne santé kitoko alors pas vraiment bato ebele ntango na fibiaki babi ponda alekaka makambo ebele eza pati mpona ye ana émission boulot ezaka mwa trop mais soki moto abengi faut répondre yango nazwi temps loba na bosolo tokundela bosolo voilà biso mpe jemilor totombeli yo boye malamu merci de tous mpona ndenge topesaki invitation mpe ndenge opesi biso temps mpona tomeka kosolola makambo ya musike nayebi ke non moto moko te ya koloba na ngola awa ayebi yo te na libanda mpe ya mboka moto moko te ya koloba ayebi yo te mais lokwa eza première fois ya koleka na tokundola bosolo parce que non bayeba vrai nom na yo eza pendani Fonde Mbonda yango wana Fonde Mbonda boyena oyo bato bayebeli nga vrai nom na yo penda oyo Dodier bon Fonde Mbonda wana eyelaki na ndenge nini tobotamaka na bakombo Fonde Mbonda eza kaka te gros fondement awa banda na kini déjà naza fonde nayebi na ngola awa na fonde su Mbonda nanga fonde mutu nde mutu apesa yango te naza fonde nabotama na fonde voilà Fonde Mbonda tokolinga toyeba musique eza vaste mais ntango moto akoti na kati ya musique teke aza na nzela awutaki mpe alobi ke non lelo na kosala carrière oyo toyeba Fonde Mbonda parcours na ye eleke na ndenge nini abandi na musique quand abandi nango wapi mpe nani apesa ye goût ya musique en tout cas nasepeli na question na yo ngai napesanga goût ya musique eza papa na nga personnel papa biologique aboti père na nga mpena kasiki gona personnel personnel madaya ye moto ayebisaka ngai abi mwana nga olimi classe te na mino mama musique ozala musicien po koko na yo azalaka musicien avant na nga azalaka musicien obeta na bamboka na bango na biquateur ako mpe natyaka esprit abandi na kibinda kolo nayebi te lere wana soki ozala odanga na ochike voilà nga déjà nazalaka musicien kibinda kolo apesi mpo eza dudu mbo teatro sele kibinda bijou mololo kamosi kosi napesi mpo mbo teatro kibinda koeza eza na biso dudu wata bimoki na poto héritier gogan moto na tembe bango teatro comprendre kibinda koeza eso volue après koleka na kibinda koye ke baorchestre ebele naba osuka pena carrière mpona tika musike mpa juna bombafu wana famille desidaka mpo tosala accident ya buka mikolo nga buka nanga mashwar osala accident te mpona musike tokutaki kobeta na mbanza kongo tozalaki voyage moko biso na bamisa mbeli ya bene tobeti siko tozozonga tokomi na madimba na bakongo tosala accident no ezalaka ke mosu mpe nazala te makasi ya nzambe biso toya bafamille chrétien bulambi eza kaka cople mosusu lelo mpe nazalaka te na grâce à dieu lelo naza vivant partir ya wana on a décidé nayaka na mangola
a évolué carrière dans la bonne. C'est qu'est-ce que musique est typique. Voilà, ça mongo. Père Palingana saga boulot, na bête comme bonne. Ça m'a la bonne. Dans la bonne, c'est une bonne, super bonne. Super bonne. Tant que yo osali yango batebele ba ne ba interprétaka ba yeba que non parfois vous la comme les listes na bimbo ma liste mwana mwa kitambo beti pa shiga beti pa pauvre yoto star beti pa ya kamosi beti pa ya vilba beti pa ya rajakula beti pa ya big one juna na ma musique nyonso leki na ngo fondé moda peut-être que na côté mbonda musique nini oyo omona kipenda que non oyo eza na avenir ndingo betela et bien chose la musique po tant na sala na typique ni voyage na juna mba atamboli ba pays Afrique belé asa ba souvenir pe malamu asa ba mauvais souvenir na ma carrière pour ça chemin ça c'est là ouais à un moment artiste asa na parcours le note sur na bolonga na mission na souffrance juna mba ça na accident partout dans le monde monsieur boyo kama bosola on a rien voilà ça va mbonda wana super mbonda quand on est mbonda à des steaks non bon na l'équipe moi ma tana juna mba na moi que non na que non angolais aki kana na nini bon parce que biso to ato kundala bosolo ba juna mba fu ezaki non déjà que na katana 32 voyages 32 on a kenda les problèmes ils ont créé on a mais na habité 32 voyages na kenda raté na kenda répétition kenda makolo le son wa makolo na idolo na kasavu na habité 12 ans makambo bibili le bana yo biso c'est le 12 banda déjà et kofi lo ndia no baki 12 banda kala parce que yé administre d'avait 12 bana wengende bayi baka 12 wana bon nga makambo wana binavye voilà continue na yo za mutafali ngana voilà continue na yo déjà en deux voyages na kenda te ma mère quartier ba massa na quartier ba vieux quartier ba fâché ba bia longa na okaka mwana okaka longa kaka okendo na bandiko na longo na yaka Luanda na 2008 actuellement 2008 constance donc ba décourager nga penana c'est da décourager peu passe mtosuka nzamba sa etubusi 2008 moi j'ai demandé j'ai une passeport après ça bien ngai alors il a un passeport là akati na passeport na passeport no banane na boule do maile sina ke pas mère a de rien de la bola exacte de somme na bo de flotte $100 moko yipo da mutuluka no za mabi mama tu ko beta za mutu de foka $200 na sala passeport na uzongisa comment passeport na racheter mère habité na ko de $100 mais bon musuna ko ka de rien noko na mama samba na ngula c'est la moto que nous avons mis dans la salle. Nous condamnons à botter la bouffoute de la main. $200 la salle passe. En tout cas, moi, je suis 100 moko. Coaché là. Maintenant, 100 au maire à l'obaki. 100 au non pas lobby. On a comme ça, on va. Même si quand même que nous, on a dit, la te na tongo tana bona c'est la code na bezondo noko peba na landeli noko bi zo code bengi sikoro général Paul Kamba secrétaire bi viening na bo ya orchestre vient na minute ça benga na pas parce que comme na ça na ça passeport le fait le budget 180 mana 200 so go usala kaka bon na jo passeport nous sommes
bengi pas na grave il était mon papa papa passeport 2 jours ba linga passeport express ba linga passeport le jour ba na passeport dans lobby nango juna esengi yango lisusu ali atika siko chasse di manki na kena tiki yango ko tshaka ambassade na visa ngola to yaka bozi ferré juna mambafu en 2008 presque na bangisco bisengo musique ezalaka série boyaka toyaka fête ezalaka ya le 11 indépendance ya mboka ya wana ngolo eza ya bien tosala 3 jours nazonga na 3200 dollars na 3 jours bilamba nazonga bavalise tout kasi ntango nauti so yoka liso ntango passeport ebimi tokei toke angola toyawa bamasa bayambinga bapetit frere bavie nazonga siko nakomi nakokoma na komi bavalise mbongo na siko nzeno mayele bombi yango na poche na chekon a toka nakoti na palais na leki abengi maire apesi siko mokomi amemisi siko 300 misi 100 oyo ozongisa mama efaki 100 oyo eza 100 naotya na poche 100 oyo eza fosomba kaka masanga bato babimeli basali bato balie donc ndenge nayebola mitu mare na biso mpe mado mama mado alingenga mpe mingi abi mwana ngo ye na mbongo koza mayele mama aza abi mwana ngo aza mayele oye na mbongo oza mayele nzone mbongo etumbulaka bato mbongo etumbolinga tema bilamba ezali mbala moko na sokoli na se changer na pema tene ya mbongo voyage lala bimba mona mpona babofolinga chanindaya personnel la petite sœur na manasi abimi wana na vandi bato tofonda uti angola ya voyagaka te discussion bayinaka te abita uti njuna memaki bandima te so baye bayokokutanga sikoyo en pleine sikoyo bato baomela na bar na vandi antuka etombola yanga na kantier wana asepela makasi carrière musiki manana lelo nde nazali nini ya kosala fonde juna memiyo ozongi na obe na kini mpona na ntango wana ngolo ezopesa moto mosu akozonga suti atala kaka ande voyage oyo oyokata otikala na yo sikoyo biso toza bamusicien oyo teko lelo mpona kokende poto moto meminga na desebon otikali jamais na otikala sana ebi combien de musicien baza na poto combien de musicien baza na poto bavandaka na poto babetaka na poto baza ebele biso bakende na famille biso bakende na baorchestre biso bakende na nzela basi baza ebele musike eza eve fosalaka eve obinisaka mato bamonaka bayokaka nini sikoyo esala eke no okomi na yo orchestre ozwi soko assurance ndenge na bano voyage mpona outili ya voyage angola bon nini esala sikoyo ke no ozwa décision nazonga nanga angola mpona kesa carrière non 2008 soto towuti angola lengiti wuti angola toye mode ya mboka ndenge angola deja na bezango makolo mateki deja mboko ntango soki tozongi amoni makambo epesi te yango nayaki angola nasala makambo mpona wutaka deja esko na ndenge na nga nakebeta mbonda mpona angola mbonda ezali wana bamoyede na mise monene na voyagaka deja nasala ngai deja mpona litambo ya ntango mpona zwa transport na ya awa eza petit problème wana deja nga ya chebus na tonga deya studio nanga na tieloka te ifo nakenda ngola ndenge mpona motuka ndako na ngai oyo moto akota yo oza change epesa ngai shiji na ozonso shiji fungola yango boluka motu malamba azosikombongo alo na tonga na muziki ntona yango olamba moko namandi masolo funde mbongo. Voilà, merci beaucoup à tout cas là du soleil salut bien à mon boss Cisco Kitenge
C'est comme tu as mis Sangai pour travailler Bangai, le monde, la musique. C'est Papi Matala. Parti Angola. Quel Angola, Nangola na zana film wabite na ngabiso na zana Papi Matala. Non ba komboni kitoko na lela bien na forme na sali nzembo mona olinga bokutanga na event na rien. Yemba ono. Nabemini mazombe ngala komilanga. Bayo Papi Matala. Bayo Papi Matala. Bato mingi bazombe ngala komilanga. Petit lo kongo zende boy. Amiyoki abitenga na bi mutu na ngawa na funa mema. Sola kati. Yego reve na kebeta na matanga reve moko na mabord janga saibe ba tsala ga ba voyage puis na ki matanga bo matala zaki etina ngamu masa ngamu evenement tous bato basanga to ayebi bato ba ba day ba ba fete ba ba match au vienner ni boka ga Papi Matala la bi mutu na mutu la branche la Tina prête à profiter. Prête à l'image qui n'est ni ba me. Na yena coach na ka, bikota na ka. Abi 300 €, 200 € pesa ba musicien. Mais on a rien sur papa. Fait que na yena ba musicien fancy. 200 ya chef Kabula ba musicien. Chef Kabula musicien. Premier TV national Nambongo. Alors la TV msumumi asumbi TV achena pale. So on appelle asumbi. Grâce à Papi Matala. Tena zongo na pale na msumumi na bete ki mudi na Papi Matala pisina des na bombi so ça. Ne be rien pour mumi na ngaza plus petit Matala. On a obenga benga fya usita wana bali nayo tena sepe na pechango sepe na lekina ba jour susu Matala vile kana ndusapa parce que na zaini banda pale na tena na popula wana na mona Matala vile tena mti vile vile kwa mona mzana gani na jibomba ache essence akeni makamna ngape sikukaga Comment les bomba peut faire ça c'est bomba capitaine na bi na projet mon chef c'est un petit coup de la ka muto benga ne le yo ngabia usaka ndio na ngabia vina saka wana bane mbele konze mbongo mbimba ekoko nyanga kweta yao itikela ki papingo yao apia pesi ngai motema yao ayelele ya Papi nzolele Matala nzolele kaba ya mama zizongele ya mama Papi Matala j'habite petit skolo mini na petit frère j'habite dans la jeep wana ba $2000 $20 20 billets 100 même si ya ba ngaba tout temps mkola bimi jibomba pale na jimbo na tona chasser jusqu'à 300 na tona poche na tona kundia na lupango déjà projet na côté studio chez provision et puis qui se voit là mais on va suivre ball wana to na studio na foot studio côté nzembo c'est na ba clip sur de la bana musique salingai bana photo vena ma série le kina peu sur mboka to c'est que toi on bien kombo wana ya konde mone yeko baninde awa kama zana kini pa ya juno mboka daina na zaki musicien na saka na orchestre ba culture na ngadi afundi parce que fondé o ebimi ba tena vandi bona poto tinga dessin go fofo kaluji na piso mboka etandase na Paris atini pe dessin go fonda jupe alina foyer na awa na mo le tombola ngado grâce à Papi Matala
Là, on a vendu pour parce qu'il y a la première voiture. On a la mission véhicule. Et puis, on a loin de l'habiter. Na bosolo boto kundo la pena tuna ka ba yebisa. Kundo na pena bosolo ba yebisa. On moni na l'exception na pa matala kala da coste. Voilà. To l'équipe moi mukembe to zonga grâce moi mukeko c'est to zonga sima etalaka mabete eloba nango mon boss Doudou Kekela 12 la fondation Doudou Kekela muzwa la pesi no mbote. Ko koma na Luanda awa. Bana lele okuta ki po ezala rappel que nous comme ouais na kuta ba misebele kuta ba Janeli Ndemba jeune la puissance de la Tripason ba Junior Belgado ba G3 na kuta ba Racine Sunda na kuta ba Vena Sweteles na kuta ba ngotu ba beta la musique ndimba ba msoso zemba Kofi Ayendi msoso Patrick Bekam msoso Fali interprétation voilà c'est comme tu as une idéologie te faut pas bina la musique na ba c'est moi fou musique ya yo moko ya ngamu koma tuna masolo na ngamu na ba ngeli parce que nous sommes boma voilà lokwa yo moko tumboli place wana ya cri yango ya ngeli eza parmi ba cri batu ba yebisaki na tuna fondé monda batu ba komela inga yango lelo tozomona bino ba musicien na batala ko bazozala pa na bino on dirait pour musique simba au moins bêtise moko e ko tada on place na rolo bela bela yango na bien on est comme a komela inga yi na kulela yango parce que bêtise net na c'est ça pour ba répondre na inde ba komela inga question voilà comment on préférait bêtise on a lobby moi si na yo moko oko kosimbete voilà ozoko kosimba ete nana ngi asili ça parce que batu bazanga ndako ba interpréter la rapino ba nzego bango sentiment bazanga na ndako nana ngi asili ça parce que voilà ça bongo te ya yeba rapport ya question na ye voilà moi si na yo moko ozoko kosimba ete voilà na komona lelo tuzomona ndeko na biso beso ya créer kiwana donc akendaka veye ya maboda bayeba comprendre bino artiste pona koloba bêtise bobombaka mwa eloko moko na kati wana pona ata mosusu bana banini esi fu bombati diplomatie fu ezala eza musique ti pone se kozalaki na idée ya koyemba mwasi na yo moko okosimbe te ozalaki na eloko moko yo linga lelo so ozometa na baba il faut tout nango spiraki yango ndenge nini yolinga po makasi wana donc eza lokola neti yo numuzabi momino na palais Bukate, chumba biote, ana kabelete, geti nzeli na piso wa moto te. Rachel Kapembe dona na piso wa moto te. Zoku bwana mumena kabelete. Na yoke na bar moko par exemple vandi pa peki Washington. Kotikuna yo moko pena ba mbogo ba DJ zo mungu bwaka. Mina palenza. Moi c'est notre difficile na mai. Ako simba moi sinete. On comprend. Parce que nous sommes en mystère. Alors, je sais que tu fais nous deux semaines. Oh, moi, si nous avons un peu de similité, mais tu as un peu de bon. Moi, ça n'a pas de on peut créer à mettre l'homme. Même si nous avons créé les défenseurs qui n'ont pas caché. Si nous avons un peu de similité, moi, si nous avons un peu de similité, WhatsApp, et wow, quand le col a joué comme inspiration. Voilà. Baby ça. Voilà. Le rôle est qu'on a été qui n'a pas l'ambiance. Baby ça. Moi, si nous avons simulé, especially les bongo, especially les bongo, j'ai sur le bongo. Especially les bongo, moi, si nous avons simulé, là, le lobby n'a pas de mal de chez Bouti. Parce que nous avons simulé, on ça, on peut plus ça là. Mais ouais, moi, c'est voilà, limité. J'ai deux Mercedes, c'est beau là.
comme ça quand ndenge mimi na yemo ko simba ga bien pata mutu mususu azue moi kende exactement na kende na bon. Merci beaucoup boyoki bino moko oyo bino boyo sanga tuna ya on rappelle tuna ba artiste parce que azam ne placé ba question za ngai ba réponse eza ya éviter onde mona zawana je pense que non nyonso boyo senga tuna ye na botuna sauf que non sur na bosani embala sima so to inviter parce que azanga te répondre biso na ba mituna misusu oyo okotinda commenter partager émission oyo yo soki olingi pe et ça va bien na ba commentaire na bino na ba dès que Rolanda votre la biso ba commentaire votre na fondé boye parce que non émission pour si les convites les biso na voilà to le baka pour ya no équipe complet mais c'est ba vandi oyemba vous poser ngo ba question voilà bino mo boyoki mbala sima ko ya siko yo to programme ngo aya pena ba ministère bazawana banzembo oyo bino bolinga ka fondé abeta bokomela ngai yango akobeta yango awa wapo esala bien bana poto bana Belgique bana Hollande bana Canada bana États-Unis olembo na yo toza na ye je pense que non oyoki ye mongo ndenge alobi donc je pense na suka opesa pe numéro na ye ya téléphone to esala bien konde nakuta koyamba émission je voudrais koti lelo nayambaki frère na biso ambasa kija parmi ba question batindenga na tuna yo o bapesa yenga bayebalingaka yo ndenge na pibia pa publication na président qui a retenu nango ye tant tokotaki na masolo ya awa na Angola ya le big non awa na Angola musique etikala kaka fumi bana kana kitu bandaki voilà solo voilà émission ne koti lelo bina Angola awa wa musique etikala kaka fumi kape na yebise ke non na koyamba fondé kala mingi mais question on ngina tuna ye question ngina tuna fondé c'est parce que nous avons tout dans on fait fondé pourquoi bato balobaka mingi non fondé akopera mingi kobeta na matanga ce qui l'a remis na Luanda fondé aza mese ya matanga oye ouais moni biso ekomelaka yo moko en tout cas master wana na ndimi na festé hein nga bandima te kuta ndimi moni so bango balobaka musique ya matanga bon bango matanga bakobeta c'est complexe matanga eza musique bamongo bangala balela moto na loyembo eza ndenge mboka na biso ebandi mpa na ngai te eza culture ebandi mpa na ngai te bao balobaka nga na mise matanga mpe betaka na babafu eza ya matanga mwasi na mo ngelingeli eza ya matanga te eza matanga te matanga eyali mosala tokendaka mpo biso tobetaka matanga kaka te tobetaka na fete tobetaka na manifestation nyonso tobetaka nyonso baimage koya na mopesa baimage lere mo mpe fu bomemaka gemidor na bino boye nango na makambo na biso bofilme biso na bevenema boposta bolakisa yango si ngane namoni plateau oyo j'espère que na otunda bamusicien bango awa balekaka balobelaka ngai naza musicien matanga te naza musicien naza artiste bango nde baza bamusikana bato balekaka oye moto matanga yo ntango olobaka keno bango bainterpreta bo baza na nzembo te losala bango bazwa courage pasi yemba nzembo ninga yemba motenga na l'équipe bango naza na besi nangamu nazalaka na voiture nangamu sikobobana na zongo wapi na musique nabomi motu te si bona repetaka nde bona ngola nde na repetaka nangola moto arepetaka te oyo aza na siège baza nango te oza korepete na ololo osili misike matalana naza makila mwana tsemi bandike bimaka balone ebele matalana so mati lelo 6 mois emati nga chaque jeudi awaka paya pekeche sala na zamba na plaka nanga na sala mo chaque mercredi abayekisi ezaka mercredi na ke na ngombe na komisa jeudi eza bolo eza na bahoraire eza mpe na maloba lobi mboka eyokaka na bayoka comprendre eza bongo
musala ne tombola moto artiste vous un instrument musicien vous en avez nzembo na Angola mutu aza na orchestre eza fondé on a répété aza na siège aza na ba musicien mutu abeta pa nango omoni pa mutu mosusu te me bango bato to abeta na bakasi lolongo okukutonga elingo okukutonga yamoni même misiki eza na valeur eza te yo kasi nde toza boye mpona babengi bamisiki Angola bapapa po eza okanga biso bongo ndenge botonga ofanda batuna evre aoyoka nde ya misiki te baza na moto eza te betaka eza te bon scoop na baza na bango me babetaka ebetaka te basalaka bakotaka bastudio fort yebi te opesanga nzoto malili mpona nini baninga bazoleka baolobaka bango bana problème ya baproducteur pardon baza na problème ya baproducteur nde na Angola baza te babos na Angola baya te so yeba effort oyo okotaka nango ti ekobimisa badiske po bana koloba nango biloko baproducteur wana yo moko kanga bango bene baproduire tosola pe na nzembo baza na banzembo Paulo Tudile le sénateur producteur ya musicien na pourquoi pas ya awa baza bana musicien ya interprétation bazosala o mutu asali yo kasi ngani navandi bofonde kashe na ngana bango eza ndenge ndenga misiki nanga babos basi na bango bana bango bana batelefone betaka bafeti feti nyonso na Luanda tina malange tina poto ebetaka osi na mongeningeni yo ozala bato na poto te bayebi so te toyoki misiki mobo na Angola za pena sensei okotela ngai te non yoka te nalobi bien ke nota on a publiaki ke no fondé mon ozala junior ba question na otu mais il avait pas voilà jasi mayasi fe na ngai dani mayasi famille mayasi yo makambo ezali moni na vandi bo so na kila ke miki kende ngafuna kena mouvement yo moko te sino kenga moko olobi be bakontre fo ezala ezala otina tona komona keputa mutombo muto bakontre musa basala yango mpona mavie te moto adeplasaka na mission de service yango te polema. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, on a dit que notre émission, tout le monde connaît bien. Bon, qui nous fondé mon à lobby. Nous sommes les bandes au Balingaka. Musique il y a bien. Dans le bien, nous sommes les bandes au Balingaka. Musique il y a bien. Ba producteur, ba manager. Au passant, monsieur Baye, Mbaye. Par exemple, Jean Zembo, numéro na otika, benga ba Zembo Zali, ba composition Zali, ba tout ce qui se noyé mais la parole de sang touche guerrier. Hein? Que sur un mot de beauté de montagne européen. Alvege la Polga, pana FCC, donc, je me laisse couper le bout sans touche. Après, je me fallu, nanana, ketchup. Et sinon. On est monda, comme on dit, le lot, aigle, à valoriser sur le monda. La musique n'a yé, na robé, talent, de konayo, René, Soso Pembe, Mamote, a bêti de ça, c'est toi là, René, a bêta qui ont du bousseau, Simba qui fait, Simba qui. te simba kite foto za moni maboni boyoka tosola rapena bien oh na pesi mo to ko na tendeni René mdasaliye aigle bon c'est ça ok dena abeti nzembo na ye ya DCC aigle ye azuye angi na to beta yango sur remix l'état ba bandi son à DCC et sikoyo obima lisusu voilà mpona yo koloba nini lelo aigle alongoli mpe René nakene na poto akomi kotambusa ye tomonaki ye na palais du peuple concert aigle azobeta René mpe azali na podium wana eza mbonda ya mopanzi na bino etango aigle azosala ndenge wana opesa bino valeur oloba nini aigle ayebi valeur ya musiki amoni asambisa makasi aigle fallait propre
nze mwana epesi fali makambo epesi René makambo fali aza da makambo fali aza da makambo ayi nokuta René epesi fali makambo rythme wana ya mbonda rythme wana eza deja fali aza na ekomi fali autela kibinda fali ayibi mbonda fali ayibi mbonda pa René te baye kokutana na René nde na kibikolo nde toza boye biso na bafali toza deja bato touta deja na France na musique wazalaka na Preza New City na banda comprends c'est Preza New City déjà zaka leader po bato bayebi te ah ouais oui leader babotama na masaka da Preza na New City sikilela sana atambola na mikila ouais atambola nango bongo na quartier la 2006 oyo yebi ayima badanje babisa bavoi lokola neti voi neti pasuka fallait patama ve nanga kitambo Suzuki mais bongo akokana fali te la comparaison n'est pas raison Suzuki baza babandaka mais fali na eko clôturer onde azosisanga mai na makila René bapesani basuccès bango mibale omoni ozososa ozosala boye ovolo te na mosala René abeti nzembo na ye ebeta te donc fale azuka nzembo yango ebeti bakondole ye mopene so oloba pena bieke abetaki yango esuka na lingwala wana kaka bakoto barepetaka wana esuka eka wana sikoyo fali sikoyo azwi yango kaka nzembo wana bato bavayango eyebani moni na tia beti otina poto leloko motambola bamutuka bondima fali te fali asala biloko ozokotela neti nga neti navandi boye biso tozobeta ye kibinda na kolala wapi koyei nalobi tosimbikisi René azana na mboka onde est-ce que oyebi keno elamba na ngani eza bato bamona keno bawana néglige yango biso kolati yango onde elamba eza bien même si omodifie yango bato babi eya bien yeba keno elamba na ngai mpe ebongisi yo ngai mpe ndenge bepesi nga valeur po ntango bato bayisanga keno elamba batalaka ya bien pastal elamba bie batala yango pa moto afulu moto aliboma tala te elamba sika ndenge bato bamonaka moto aliboma fallait akolata ne polo elemba me moto alukaka soma polo wana kafuti wasa déjà star ade ya makambo toboyaka baréalité te René merci Fali René merci Fali René merci voilà lelo soki aigle ndenge atalaki mpe mopanzi ya René alinga fonde tobetano mwa featuring moko boye fo ye nde aproposenga po soki ye moko atali keno ape keno na ozongisa na biloko ya kati soki outa na oyo bakibini na osaleli baka mabe soki ya koarrive baona yemba mpe na fonde mbongo na lwanda eza biloko sofonde mpe nanu po eza na kaka nzoto na yandima te kasi bongo ntango 207 ebeti sikoyo yo musicien posani fo beta mpe lokoleka 207 comprendre musique eza misala neti sikoyo ndenge boye eloko nini ozopreparele nakoloba bana lwanda kaka te parce que musique na yo ebetaka partout eloko nini ozoprepare oyo eza na temps oyo biso boyino balinga misusu bango baza bato ya kointerprete yo moka te naboyi bango te puisque moto asala interprétation aza lokola moto acréate eza normal donc oloba nde bato balobaka boyaka kilesira bango basala banzembo bakuna bona fondation artiste bato mosusu bamonanga te nkombo nanga sekenda nga na vivaka na kombo kombo ande na ntambo ya banakuna oyo place po oyeba te fonde wana mpona pakula produit te na mena vitamine te oyo bango nde idéologie na bango bamonaka nde bafo produit notambola tambola babara aza mwa pembe olokotana bakosenga bazali
Après, tu vas dire les machins. Il va m'en acquitter. Bon, bah, il y a un ici, bon, bah, tu vas au Cameroun d'Eni. C'est mon bête à la barre, tu vas au Cameroun d'Eni. Oh, après, tu vas se faire un beaucoup, pas ça, t'entends. Bon, on a répété dans son bon, la bête à l'endé. Mais les lois, ils ont cause, parce qu'on va utiliser encore, na kati ya mbona, de notre soki, la musique, ils ont pas passé. Parce qu'on a vu sur le Mangala, on va essayer de soutenir la musique, il y a pas de Mangala. Musique, ça l'a bien pour soutenir. Paulo dos Santos Chicago. À se soutenir, il y a une scène, quand tu as Congo, tout n'a pas de sang, pourquoi pas Bissot? Bissot, là, ça l'a bien fort, il y a n'encourage à Bango. Non, non, ok, demandez la fin de vous. Si la Bible nous le voit, tu n'as pas mon scripteur. Donc, comme il a un bon. Des hours, ah, des talents mesures, on va comme Nana Eve, tout n'a pas de bien, c'est pour tomber la musique qui est en Bola, du musicien. Ok, on a la loi des Arabes. Parce que vous n'avez pas la raison, c'est quand vous avez encore dit, non, on a le cas, à partir du temps où il y a eu, quand on a le temps où on a, à partir du temps où des moutons habitent en musique, ils habitent en bar, fêti, à plus à famille. C'est un concurrence. Pas disque, peu ça, tout ça concurrence. Mais musique, on va mettre, on peut le faire la bête. Nani? On peut la bête, on peut la même musique. Nani? Musique, on peut faire un bon. Il y a un peu de l'opéra à bête. C'est quoi? Yaya, l'opéra de musique sur la table, là, ma dé, sur la foufou, là, la poudia, pas pour la l'opéra, c'est un niveau, là, on tient mon combo, l'opéra, c'est un musicien, c'était dansé. L'opéra, bina, voilà, c'est les comparaisons. Je suis à ce moment-là, il y a petit, vous avez bina, quand même, une qualité de musicien. Non, on pose la question. Non, posez la question. Moi, donc, seulement, ma René a répondu oui. Merci, Fali. Voilà. Bon, avec un Zembo, Simbi, tu as fallu Simbi, comme ça, normal. C'est dans le but, moi, je suis le but à l'objet, ma belle. Mais c'est un bon mot. Quand on a un Zembo, il fallait la rater. Les Tinga Kouti. Il y a comme ça. Quand on a un papa, il fallait même dire, pour nous, on va dire, on a déjà la bière. C'est réel et normal. Parce que dès que tu as mis des solos pour lui, le père, c'est pas un musicien. Un danseur, on continue à me valider. Un musicien, bon. À sa diversion, on a toujours côté. Après, fondé, nan il est au valable, non, ce qui n'a la bêtise, pas bêtise, la question est d'ailleurs. T'es le bail, vous me dites. Ah, la loi, ça va musicien, aussi, à tellement bêtise, pour la sécurité. Bon, Jane Limbemba. Voilà. Nambo na tena musique, il faut musique, n'y a musique. Bien au moins sous le différence. Moi ça peut mener moi ça mouine ba on soit ça. Basi. Ba réponse za yo. Parce que na lobi bien. Nambo na awa ko ndika kinga beta ngambona na lwa. Bien nambola. Siko na ngambo ya batu ya mbona to lomona kote ya tete. Ngama mmoja. Nani ndio va o fo ndiso ka pandi boye. Autala kino ngai ko na beta ka. Be ya yo ba beta. Asante na mwana mubite. Mutazawo pe ando loso abongo boy momimo bolili mongo na récupérer na chaîne en caisse. Ayepa boza côté mabwe ba betela goyemba bo sepla na pone pas dans moi moi. Na lili mongo za moi belle fois. Parce que moi quand demande de semaine. On a récupéré qui est à sa chaîne. Bon, na éviter ngala musique na ngola muto bolo ba kina chali bana fundi. Azana pe ba yebi. Pour ceux qui t'aiment. Événement tout ce que tu vas tout va nous bête si on a bête na ke ba to ken ba mo amisi oyo obeta makamuna lo basandro ko yo bien ni na bima na ke ni na maison ba pata wana bima pour même les missions obeta ba tebele mabakuna ba dire na yo et dire tes détermination artiste na bi on na ça bon ce qu'on est tinga pene bu na musique na bita na ba ce cas va événement non sur la musique sur la chaîne non tu peux titre de bien mon budget ce que ce monde que bien le fonctionnement c'est ma famille faire
interpréter par ça wana ayo comme ba sepela ça il faut na hotel so pourquoi olingaka onde olingaka mingi mutu soko yoke na bon oto bali kama lilimo yule mutu azana tala pona ni yope ko soutenir yete hotel na tala na ye même quand petit sœur yo na poussa yete et alo banque non papa na ngale fondé mais olingi azala kaka pele mwana papa mo papa no fa uta pa na yo bongo yaza papa mo azaka pa na nga aina otindika ka ye na ko na ye na tindike salama wana fa ye ne pa na nga ba mona ke na nga aina fuli net sikwa za pembeni na asa no kesi mkono wana ba mise na wana ye et puis faut yamba ye mo otuna ye na la commission lelo li mongo na mula généralement bandike banda ko bino parce que pour l'état na obin bandika pour parce que biso na ba journaliste to za na ba contrôle ba ngibele on est tozana émission moko oyo leka tournament et lilingo ngazana orchestre na yo bezana ta moko a destin que non on s'assout pas la vérité asala pe ba émission akenda chantage bilobaloba pour la fondée na on soutenu on est temps on va attendre orchestre na nini les cas comme ka possibilité mais caméra na ya mais j'espère que na que les amis qui vont sauter que musicien de vous à son dans le livre de la suite ça déjà la musique on a émission que nous souffrons à cadrer musicien mingi ba viera mbo ba viera pena busala mon disque lo pesa rat mabe amana ngana olakisa yo atanga na zate lo boswangu yo zo wele la o wana eza wana sibolo bisunga na zate o ba pesa ipona nga yo ko songunde muna lelo zo talunga no kesi kesa no kesi sibete muya ya jwa kandeni non limo mo na kesi ko ya awa ni ba kesi o biso de temu tsonga fundi bona yo kazo yemba amelisa mwana tunye ndeni na tena sala misine kisasa na tena muso liba abule c'est pour faire un misine ndena bisa ekabu abeba mutu abomana ba libala na ndanga na muziki otile kaza musiki etake mwana atanga moni ke no sala mabe ko papa ko pesa le ba chantage ya bongo pour la réputation na TV pour passer fondaza mutu ayebani makasi etake mwana tango azongaki asesikisaki ou bien bon yo taleka ke no mwana tabungi yakazonga ou bien yemoko de papa ni ça moni siko bola na ba musicien musala de abuya olikoki nisem soko za yo lingi ya linganga o yo linganga te ya linganga soko umeli na kozana na bato bando yeba bato na bizali ka ya zalo ko intel po muta bongo saleka muta model wana saleka oyebi ko ya zalo ko la ye desale asom tu o ezala na modon samba za musi Fortuna Bukanga Esther kusu bana mimi peke zumo donc ça passe na zo saye asinga bolimi sipo o tata la ngai bi na zalia wa tara boye na bisenti so bi mo ko bongo na ko ezali ko zuki na fonde ablo ba to sala organiser l'importance pe mais la fonde ogoza na podium te mtambe so kabilo mbongo nda akomboka fonde chagite ni ko Paulo Santos Zumbonga ndako inani atunye ndako ko dodimi apese ça 20,000 cash diko diko respect na rep pour te la bina ça comme makambo bene msamina umemo na miki na umema zambe ndekaka voilà naibi que no émission oyo ezosala bien na Osea Tambwe kama pepo. Donc, ils ont ça la bien na maillot jaune, hein? Maillot jaune, ils ont ça la bien na Ogi, la mère Mende, ils ont ça la bien émission oyoyo. Fondé, ndenge au monde akaba musicien balinga bazalela, il y a orchestre.
Nayo, on n'a pas un dernier. Il sait pas dans la discipline. Il sait pas dans la propre. Il sait pas dans l'amour du travail. Amour du travail. Mais il sait pas comment le bon de bosso, musala total en monté. Ça, on a des musala. Ce boulot pénal ma casse, on a créé peut-être 10 heures à 22 heures. Pas du tout. Aux autres joueurs, mais aux autres volontaires, voilà. Les notions que tu as dans le Congo, les notions que tu as les musiques qui ambonda. Naba wakufa ba bele lycée ba bele bakufa oyo ba sere na yo musoso bandeko na basi musoso bakufa ba betara mbonda na ba obaza lelo nani ko lo bakeno a valoriser pe mbonda ma bele lycée nda tombole lisusu mbonda pour n'importe quoi na ba vina biso ba shiga ba kino vana ba poto teretikala ki vide kibinda ko biso to renier to pemi pe fait ma bele ko bima des salés qui n'ont pas de bimi, ma belle, c'est bimi. Belle, c'est bimi, les Européens, ça m'a donné mon nom. Surtout, ton aïe, yembeli, et ça l'a histoire à Zoyemba, ou à Nimuta, aller la cabaye, Bakoufa ou bien. Donc, à Yemba, à l'Oyemba, ma belle, alors mon. Rappelez qu'on a un moment, on sera allé la ranine. Nzole oize baiba banzembo bango bazwa nini ye na bavwana yango ezokavwa kase lelo ponde tumonaki fallait popa auti ko beta concert munene na Palais du Peuple mais pendant azo beta bino ba misena ibi na soko za la concert misu na bino peke na mingi na public yango mona aya moko zu micro au tel public ba yemba banze mona mais a visionner ka moni mwana moko na musika abeta tatouage na tolo na ye bakomi fallait popa maintenant ayo benga ena sima na ona ndako ya kopesa ye $300 et ça avec une ndenge mais oui ça tanga ça na bien otuma komi kombo na nga fonde mbonda na nzoto ata yo moko Jésus kutana ba yembela Alléluia Yesu alingaka ba yembela ye ponani kwa lokomuti fallait ça la bien makasi moi de moi na idéologie na ebimisi kabisa azumbo nakomaka aigle dans fan ya fallait au samanate parce que ba aigle kabarate na compagnie 300 minutes ba ebiete 300 pende tanga mi ba ebiete plus na palais aigle te ba ebiete kabaga ko kabeza seno mutu soit lingi soit boy aboy lelo tomoni ba ndeko na biso René Soso bazui ba visa ba 5 ans azote lever pota zozonga ba musicien muso pe fali ba pesi bango ba 5 ans ezo bazokende bazozonga ça la fait bien ouais ça la bien le kumo ya musique na biso Congo c'est le kumo musique na biso Congo hein et puis civilisation même makaka voilà en tout cas merci beaucoup je pense que non makambo ezo kende bien sepelisi bato ebele na ebi que non Nicolas meta ya bazali lundula azaya ko sepela na lobakata on nyonso soki ozali na besoin ya kisi ya bien ya poto contacter pharmacie Ebenezer ezana kimbango wana contacter pharmacie Ebenezer ezoteka bakisi ya bien bakisi ya poto fonde monda poto soki sana biso na ebite message nini oyo ozana yango caméra na yango yo pa ba sepela kana yo message nini on peut passer message na ba fan na ngai chaque jeudi na lundi na zakana Ruaga pa ya peki Washington donc message na ngai wana bana nyoso palaka Kimbangu Mayanga Mutamba partout kuka ojaenda fonde monda zali wasana problème numéro na ngai 922 527 656 donc numéro na ngai wana 922 527 656 problème nyoso contact ya mwana ba bazana poso ba dédicace na ba studio na ba album ba poso ba yimba ye le numéro nyoso ya mwana tango tankaka Luanda ntango mosusu na ba province ba kanso bosani bango rien partout numéro ya mwana partout
Voilà, bana Kabinda, bana Wambo, bana Bengela, bana Malange. Les 23, tout ça déjà la Bengela. Ok, c'est donc Bengela, on a peu simbo, tu peux papi Mouyombe, staff Nios na Bengela, na Zoya. On a voyagé dans ma musicien. Nous avons le droit de dire, monsieur Yake, ma mission, tu as la question. Eh, bon, au bêta baoni. Bango, ok, n'est pas pour écouter d'amour, tu as vu au bêta rythme Kofi. Ngeza funa kena oya ngapo ebi musique nanga. Ok, na bango 15 personnes tout que Kabinda, tout rien Kabinda, tout les cas Kabinda, ya legi toko na makasi ya de okusu na pese bambote mo officiel, mobutu na pese bambote trop donc ce que que Bengela. Voilà. Et on ça la paie bien fondé mon ami Coloria bo sur le Starabiso pe presse. Il y a ko joueur belement na bino pas parce qu'il y a on les a œuvre. Tant jouer na Bengela kuna to ye to côté si on a Jemdor TV. Tu peux les banda mon non fondé mon abetere na Bengela makambo sa na Bengela yangoyo et ça la bien parce que chaîne Jemdor TV to pona ko pona bino artiste to so mona lelo bande on a biso ba David Mombele na pote zo ça la fierté azo yamba bato belé de là le gars a découvert déjà Jemdor TV dans ce plateau tous à la collaboration voilà bo so rabiso ba biloko na biso boya na ngobola kisaka bato ba monaka voilà. Vous avez chaîne, nous avons en tout cas image, c'est très pépélé. Merci. Nous avons son kitoko, nous avons un plateau propre au Sabanate. Donc, nous avons chaîne en tout cas où mais là, bambote sikozali, en tout cas na CP na plateau na bino makasi. Voilà. Papa de Onzinga. Papa de Onzinga, bambote ato na Suisse. Papa de Onzinga, moi on a fondé yo na peso bambote ato et sikozali. Voilà. Merci beaucoup na refait ça avec bambote na Mama Bitanzinga. Maman Bitanzinga na peso bambote place zo mi soki papa osa makama boye c'est que maman pas ndima ki maman Bitanzinga bambote to mère dona umela voilà fondé monde de la fin na yo ezali na nyos to sololi oyo soko za na monde de la fin oyo ko koloba monde de la fin saka na zo quitter ba danseuse on a besoin de danseuse va les belé pour bientôt là nous allons à Gini surtout qu'il y a 12 à 13 ans et on a été boyata total âge tout ça besoin de danseuse pour tout ça na préparation de clip banzembo to bimisa pour tout ça ba clip danseuse tout ça moi baisse tout ça besoin de danseuse studio c'est là qui tu tout ça que tu aussi c'est une base là déjà ba répéter je pense aussi to misate na aussi ça maman ba clip maman pour lancer pour na tuki tanto angola muta bimisa ça te ozo calculer que non et bimakan te yango calculer bon te non so si les reprogrammer sortir ouais facile la pour yebi mamkoni na yebi que non to rozala wana tant fondé mona a repesa sortie officielle ya album azo sala sika j'aime bien rozala wana pona relaxa bino ndenge nini ekendela kina ndenge nini ezalela kina yebi que non ya kafo ezali donc bozala kaka wana numéro na ye yango wana apesi benga okozwaye moko bare maximum na opesi pa banani ba maximum na mingi na opesa na Alain Visor pour ça ba wario na peso mbota tu na pesi mbote pa na modele machara nzambe na pesi mbote pa fe na Pablo Kini na ba poto la Mikel na peso mbota tu na pesi ba sanateur ba changer na sanateur ba mbota mingi na pesi famille na nyo sombote na pesi ba collègue na pe ba za on a trop aigle ko bana maman na Alain Visor on a trop aigle non bon maman na ka solo abi fondé aza musicien mais musicien dans la tendance le barami on va fali non biso to ba ine ba fali siko na ke lo na ba ine ça ne possible autant ki binda ko to autant sika mo je pense que ouais tikali tango akoya na ba musicien toko solo la yango bien fondé bato boka basili ke bato boka ba te merci beaucoup balanda ki biso et sali bien vraiment rapidement na pesi bambote na ngana Yannick Kimia rembourse hein ba séjour na ezakara na kati ya Zambie pembeni ya Cisco Ketenge millionnaire balobi Mikolo Robinga azana taille ya Michael Jackson Yannick Kimia na ko peut na pesi bambote to Yannick Kimia miso azana kati ya Zambie a aussi de ba séjour wana na kati ya Zambie bon merci bon séjour na Zambie voilà Cisco Ketenge mutazana wana na kati ya Zambie ezo sala bien na pesi bambote na rapidement na Doudou Kinkela mon prêtre Doudou Kinkela 12 ya maman aimée Kinkela la reine 12
napesi yo bambote bana Luanda nazoloba très bien botsa mayele na fondation Doudou Kinkela 12-12 botsa mayele kuna esala bien napesi bambote na ngana Nicolas Meta ya Bazar de Ndula balobi Solange ezaka kaka moko bafokisaka bolingo te soki esimbi te benda nzoto changeka yango na change na nga Bazar de Ndula Ebenezer napesi yo bambote napesi bambote na nga na peti na ngai Figa leader ana pipo napesi yo bambote napesi bambote na nga na Trésor Ngina Mau ya Esther Ngabadi pourquoi pas Thierry Kassa le fotale ya mboka mboka napesi bambote na nga na BBC Kassa mama na Iriel na Kariele pourquoi pas napesa bambote na ngai na Osea Tambwe kama pepo bino nde tembe toke na bino pekaka na tembe Osea Tambwe ya mama Tabita voilà napesi yo bambote napesi bambote na ngai na Maya Jaune napesi yo bambote pourquoi pas Ogi la mère Mende napesi yo bambote napesi bambote na ngai na Fondé Junior Malanda à partir des États-Unis napesi yo bambote Fondé Junior Malanda napesi yo bambote napesi bambote na ngai na Docteur Marcelo pourquoi pas Tito Munchiba et Gelo Kula napesi yo bambote napesi bambote na ngai na Doudou Kikela 12-12 Fondation Doudou Kikela Mobimba napesi bino bambote balobi Fondation Doudou Kikela bana Luanda bana Kine bana Poto partout dans le monde toute la Fondation Doudou Kikela mayele vraiment ezali fondation oyo ezosala malamu vraiment mpona biso ezosala baction ya malamu mpona biso vraiment totela yango mayele pourquoi pas napesa bambote na ngai na Mariana Nimbi napesi yo bambote pe napesi bambote na ngai na Tantine Falone Mateta napesi yo bambote bambote na ngai na Afande MK Chima Doda papa na Salva napesi yo bambote place ezwami yo babi sel contre tous napesi yo bambote na ngai rapidement na Rikala Douce napesi yo bambote mama sociale place Ozali à la prochaine bye bye.